Merci chers téléspectateurs Nenge Bozalaka Penza ya kolanda émission na bino oyo biso moko tolobelaka Bravo Fati Télévision na Bravo Fati Télévision tozali wana ko accompagner babiloko nyonso tu oyo penza ya chef de l'État oyo biso moko tobengaka Félix Antoine Tshisekedi oyo afandisa indusa awa penza na démocratique du Congo vraiment oyo azali ko sala misala par rapport au président mingi balekaki mais président Fati vraiment azali wana yango biso awa na Bravo Fati Télévision tokotikala kolemba te tokolakisa ba action oyo ya chef de l'État oyo penza azali ko sala bolanda ndenge penza général alobaki a petite décision oyo ville awa ya Kinshasa PRDC Mobimba ezokoma kitoko pe ezokoma petu bolanda na micro oyo ya Bravo Fati Télévision bolanda bakinois base la résultat ngai na mipesa ka mission te nasi nazwi mission sokola Kinshasa zongi sa discipline na Kinshasa ngai na babatisera na ngai tokosaranga tokozongi sa propriété na Kinshasa tokozongi sa discipline na Kinshasa John makambo ya kosala ozoleka na 207 na yo meli mai obwaki bouteille bosana ata yo ndenge ozaboyi osali yango lobi ose retrouver aho yo poko ya formation ya kosala olie shingom obwaki papier na se papier mouchoir na yo obwaki na se liboso ya lupango na yo lupango ya yo moko yo bebisi tango yo bebisi yo moko bebisi ozoloba mboka ezokende liboso te yo komisi ko kofinga bakonzi mboka mais yo ndozo bebisi liboso lupango na voilà zoloba anti-valeur il faut être un bon citoyen bongisa liboso lupango na bref to samibeko soki balobi awo eza wenzete kotia wenzete parce que kolongola yango soki o résister okutana na babatise de la nation soki balobi longola fulu place eza fulu te kotia fulu te otia yango okutana na babatise ozala nani oh ngai directeur d'entreprise oh ngai pasteur oh ngai boss ya quartier mutu nyonso ba ordre ba instruction oyo papa mama elenge mwasi elenge mobali bandeko nyonso ya Congo otobikaka na Kinshasa nolenge na ebisaki bino bosala réunion de famille bosala réunion de famille papa benga mama benga bandeko nyonso ya famille benga bananga si banoko banani bosala réunion de famille libanda ya clôture ya lopango na yo ezali liboso ndako na yo te ezali mabele ya mbula matadi libanda ya clôture ya ndako na yo clôture ezala ya matiti ezala ya mabende ezala ya babrique libanda na yango ezali lopango na yo te ezali balabala ya mbula matadi na lopoto babengi yango entreprise j'allais dire babengi yango emprise publique de l'État, excusez-moi, emprise publique de l'État et la kisi mabele oyo kaka ezali ya mbula matadi ezali ya motote balabala ezali po mutu aleka balabala ezate po mutu ateka balabala ezate po mutu ayako tia mutu kana na balabala ezate mutu ayako tia mesa na pokwa babanda ko beta masolo balabala ezate mutu ayako tia kiti avanda banda ko beta masolo te balabala ezali esika ya kolekela na yango lokola ezali ya mbula matadi ezali ya bino te ozali na droit te ya kolia bitabe obwaka poso na mabele okozwa problème na bango ozali na droit te ya komela mai obwaka molangi na mabele okozwa problème na bango ndenge baza boye okosona bango na monoko nini pasi nyonso bamoni ya formation militaire epesanaka sur le plateau d'Orte formation militaire epesanaka na pasi po mutu akolisa bongo ayeba kosalela mboka na ye lolenge bozali komona bango boye bazongi awa mpona kosekisa yo te bazongi awa mpona kosekisa yo te ere yango oyo mesa na yo otiaka liboso ya balabala mpona koteka longola yango kende osomba mesa ya kotekela na wenze chaque commune ya Kinshasa ezalaka na wenze na yango kende osomba mesa na yo na commune na wenze ya commune okende kotekela kuna na balabala ekoleka lisusu te bino batu bozali koekipe balabala ya mbula matadi ekosimba lisusu na bango te wana ezali mpona bateki male wakotia wana kati ya lopango na bino
comment na portail na bino awa maleo ezali bato soki bayoki ezala baya kokota na kati ya lopango balia comme ça bao nyonso bamakasa kwanga banini etikala na lopango na bino bamemi matisi tango bakoleka omemisi na balabala ya Mbula Matadi soki bakutio bako contraindre yo na makasi nyonso tido okotosa mibeko ya Mbula Matadi bakotika yo soko mokete ezali likambo ya âge te ezali likambo ya sexe te ezali likambo ya mokonzi te ezali likambo ya sentinelle te ezali likambo ya bakongolais biso nyonso tozali na se ya mibeko bino ba pasteur église na yo kiti ya église tia yango na kati ya église eza na balabala Mbula Matadi te soki omoni ke bandimi bakomi ebele sangisa mbongo somba lopango ya voisin comme ça okomisa église na yo ezala molai bato nyonso bazaka na kati ya église po balabala Mbula Matadi ezali église na yo te bino bakonzi ba autorité bato a sens unique na balabala bato a sens unique na balabala ngongango yango yo bosala réunion na ba chauffeur na bino ndenge torobaki omonaki neti blague bango yo baye oyebi baza mutango boni même si ekosenga batondisa bango 12000 awa na Kisasa bakoya po Kishasa ezonga ngala Kishasa ezonga bopeto Kishasa ezonga Kishasa otobenga kin label voilà ndenge to sensibilisaki bino papa mama elenge mwasi elenge mobali bosala réunion ya famille bomito saboyeba ke libanda ya lopango na bino ezali lopango na bino to eza balabala ya Mbula Matadi bino ba chauffeur ya 207 bomesana ba sens unique kolanda bato ba sens unique ya mbalo ekoleka te esili to banda ko yebisa bino esili botala ndenge baza omoni baza na koseka na moto omoni baza na mawa ya moto bayebi mawa na yo te bayebi koseka na yo te bayebi te bako contraindre yo otosa mibeko ya Mbula Matadi qu'il pleuve ou qu'il neige degré ou de force ndenge na yebisaki bino ngongango yango yeye babandi koya d'ici là bokokuta na bango na balabala otie tembe omoni yango bakoridiculize yo na miso ya bamembre ya famille na yo bakoridiculize yo na miso ya bato okoyoka soni tomitosa ngongango yango comme ça tolandela bango comme ça toyeba ndenge nini